Demer Nyangi awumisaka te abombarde. Demer Nyangi abwakeli deja fimbu na fimbu oyo ya ye par écrit nanu abandi par audio te ou bien par voix mais par écrit lokola abwakeli bato fimbu na fimbu par écrit ebongi ngai nalobela bango na audio. La sorcellerie, c'est pas d'esprit qui vole la nuit. C'est la haine que vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. La sorcellerie, c'est pas d'esprit qui vole la nuit. C'est la haine que vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, eloko liboso naza nesengo. Esengo ya nini po rando ebandi. Ezali eloko oyo nga nalingaka. Ba oyo pe bolingaka rando te, me ezali servi. Biso oyo tolingaka tosukoli maboko tobanda kolia rando. Alors, Demer Nyangi ye alandaka pe oya bango parce que baza klamoko. Abeti premier missile. Alors, abeti yango pe na lopoto po bango balobaki baza batu babangaka français te. Alors, Demer Nyangi yepe idéologie na ye komene batu na français. Bien sûr, atika koloba nanani nanana. Parce que nga napesaki ye kombo nanani nanana. Mbala moko na makambo ebele kaka tozalaki nango asilika ablokanga pe na kombo na koloba nanani nanana alobaka susu te. Me ba parti ebele aza nango tisikoyo yango akobetela bango ba misile na fimbu na fimbu. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Est-ce que Demer Nyangi ye akokoka rando na batu wana tu? Ou bien Demer Nyangi akondima abunda na bango tu to akovanda niye? Parce que Demer Nyangi côté batu ya Karine Mokonzi baliboma ya Karine Mokonzi ba chinois ba Rose Bombo officiel ba Mère Fashion de Nantes en tout cas Demer Nyangi ndenge balingela ye dernier de likofi en tout cas na yebite aksoki akondima azala na kotoyo bayina ye pe na kana bango moko azala na problème. Surtout kozala na problème na bato fimbu na fimbu eza équipe munene voire même ezali base ya rando na kati ya Congo. Eza équipe moko evimba donc na bato rando lelo na Congo équipe oyo evimba koleka fimbu na fimbu ezati. Alors Demer Nyangi akokoka to akosenga abando côté ya Karine Mokonzi na français toujours ndenga sengaka po bayokile mawa. Est-ce que soko sengi ba chinois bakoyambe na maboko pwelele? Est-ce que Demer Nyangi ye ndenga zalaka wana na lolendo oyo ya ye akoka komikitisa kota Karine na ndimite parce que awa akomi soki croyom soki akroyom soki croyum na yebi kombongo vraiment malamu te na ndimite akokende deja kota Karine parce que aza deja pa ya Mobutu.
Alors likambo nini ekoleka me rando oyo ezoleka sikoyo yango antuka ngai na sepeli ndenge ebandi boye. Me naza sir Demer Nyangi soki azongisi boye seke aza na force parce que jamais Demer Nyangi asala likambo sans calcul parce que akalikilaka somo seke azali deja na Nana Boduka na nsima na ye, donc aza pe na ekipe ya bato afali mosusu na nsima na ye, donc ndenge aza kosala bongo aza sir na ye ayebi tina aza kosala. Po Demer Nyangi banda abandaki net oyo avant asala chaîne ou bien avant abanda na chaîne oyo azalaki ya mutu mosusu po aya kosala oyo ye après 5 mois soki après 8 mois, alors ayebaki eloko asalaka parce que makambutu abanda koloba ebandeli ekenda ndenge alobelaka, ndenge adesidaki asala, ayaki po koma na baview ebele aganye mbongo na kombo ya Karine pe esalami aye akomi na baview ebele pe aganye mbongo na kombo ya Karine. Alors sikoyo alobaka kombo Karine mingi te, akomi koganye mbongo na kombo ya Fali. Naza sir lokola bato fimbu bapesi esusu opportunité ya rando, bango moko pe baprofite bazwa mapamboli ya rando na kanisa rando yo ekozala kitoko, ekozala elengi yango eloko nga naza kozela na kanisa fimbu na fimbu bango pe baza kozela basala rando sikoyo ya bien. Alors grâce ya nani toujours yespion ya Karine Mokonzi nene ya kelokelo. Alors ndenge ye mutu ayaki na liloba oyo explosé rando oyo, en tout cas tokosenga kaka merci na la baronne pe merci n'espion na ye aza penza na ba vrai espion oyo aningisi eloko moko ezalaka te. Alors Demer Nyangi Nana Boduka soki mama journaliste to mama Maulewa tokoyeba kombo na ye soki eza nani, tokoyeba pe soki vraiment kombo na ye ezali mwasi oyo aliaka pendant 10 ans 12 ans eloko moko, ou bien ekokoma sikoyo mwasi oyo pendant 10 ans 12 ans aliaka bilialia. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi yango wana rando oyo ekobimisa na kombo ya mobali ya Demer Nyangi, ekobimisa na vie ya Demer Nyangi oyo ba chinois bazozela bayebango po ba chinois baza na ba information memuke ya Demer Nyangi. Alors lokola rando bandi apesi réponse na ba Malika na Ken Piana oya lobaki na ye yakaka mwana malembe lokola soki caméléon to soki lokola torti me koya lokola muselekete te. Me Demer Nyangi alobi talanga na mutu, eske omoni mutu na nga ezalaka na perike? Non, nalataka rare, nga nalela bakuave, nga naza na décisif neti sindi lekere yango toza na elongi moko nakoya lokola muselekete, me muselekete ya pamba pamba te, me oyo ya mutu rouge. Mokili yango atuka eza penza elengi nka ndenge na zawa antuka ete oyo nakobina po rando eyesusu elengi Demer Nyangi na fimbu me ekozala ndenge nini, ekozala ndenge nini? Bien sûr net ekoningana pamba te rando oyo kozala trikete ndenge ezalaki Ken Piana na batu na ye na ba Grace Temo basalaki pirate. Alors awa pe na tangi komba Grace Temo, Grace Temo akokende kote nini po Malika John alobaki bien, Malika Mania alobaki si tu n'es pas
pour nous, tu es contre nous. Alors, wana siko, eko zala ndenge nini, parce que Demer Nyangi, ye alobite, a prononçango te, mais ye pe soko talikaka, elongi na ye, sokoza pour ngai te, oza contre nga, parce que nga, tango a blokanga, a yebisa nga clair, tango na sololaka naye, na opese ba conseil, ya bien, na loba na yeke, luka moyen, ozala bien, na Karine, eko kende bien. Alors, si manango a komelanga a loba bien, yo lokolo zaka toujours muta Karine Mokonzi a bloquenga. Or que na bandako soane normal makambu ya bien. Et la kisike soka monio kaka oza kota mutoyo ya lingite mbala moko bosilani yango grâce temu. Kapash sinja kapash en tout cas baza na difficulté ya kopona. Côté ya fimbu na fimbu to côté ya Demer Nyangi na kanisa ezabongo wana nazo bule nanu parce que randongo nanu yepenza makasi te parce que bango basali Demer Nyangi a pesi kaka réponse par écrit mais nanu akoti na français te nanani nanana tango akokota na nanani nanana wana sikoyo akozwila bango 1h20 ou bien 2h du temps biso sikoyo toko zela kaka to yoka peto bina en tout cas rando ezali servi tolinga te Demer Nyangi a pesi déjà message par écrit et bongi na lobela binongo lisusu. La sorcellerie c'est pas d'esprit qui vole la nuit, c'est la haine qui vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. La sorcellerie, c'est pas d'esprit qui vole la nuit. C'est la haine que vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Nakanisa boyoki yango kitoko pena sukisi awa botikala malamu soki boni boyoka yango lisusu boyoka. La sorcellerie, c'est pas d'esprit qui vole la nuit. C'est la haine que vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. La sorcellerie, c'est pas d'esprit qui vole la nuit. C'est la haine que vous avez contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafa Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.